nga ata basala nzambe bazobima bazoteya ata ozobimisa moto na munoko lobaki nzambe ayebisanga ke landa ye soki nzambe ayebisi nga te na kolanda te parce que bandoki tozomona bango ndenge bazoteya bato mabe tozomona bango bazoteya donc influencera na bino te mama Charlotte azoteya mama ne abangaka nzambe rien zéro luvunu aluka na délivrance ye moko mama wana nde mwana ne pe obika. J'espère na répondre. Ok maman, ok. En tout cas merci beaucoup. Toyoki participation ya maman lobi ke oui, maman Chacha ata ye côté ya soki na mwana na zui délivrance te ne donc muto kolanda mate ya ne malungeza te maman na lobi boye parce que zaka mituna ba biloko oyo ezo ya biso kaka. Siko ndenge ezawe mama bino ndenge bomona ka lobi soki mwana oyo alobi atubela erozala ndenge nini banini ekobima na kata nzoto na ye. Soki alobi aluka basala ye penza délivrance na efo aluka basala nzambe oyo oya matalana te omoni basala nzambe oyo penza babanga nzambe basala nzambe oyo babangaka nzambe délivrance na ye moko ezo dépendre nao na basala nzambe te ezo dépendre nao na ye moko omoni ye moko nanu fazala nanu conscient ke naza mutu moko ya mabe nasali mabe ebele nasimbi bakisi nakosi bato ozomona avant basala nzambe baya likolo na ye moko il faut prendre conscience ata yo moko mama Raisa soki yo moko ke koluka basala nzambe mais soki yo moko ozana na motema te ke natika makambo mabe na zana ngo elo mo osala mezate ozomona eloko moko ekosala mezate délivrance solo ebandaka pa mutu ye moko kolo nzoto soki ye moko azwi conscience te mama ata basangisi batibi Joshua 5 ata basangisi baserviteur makasi 5 ekosala eloko te yango moni mama na bango azodenda na kosambela mpo na mwana na ye ezodenda parce que mwana aza na conscience akotika nao misala na ye mabe aza te vrai parce que mwana na ye ndenge aza wana aza sorcière oui aza sorcière aza misala mabe aza na batu na ye oyo batindaka ye aya kosala loyenge na communauté aza na misala mabe oui aza na maison oyo batindaka ye asala makambo wana azosala wana alors sikoyo soki ye moko azwi conscience te ya kotika makambo na ye mama ata balukeli ye bakiziami na 5 ekodenda vrai ekodenda ata banyoka bakobima wana etali eza vi na ye me aluka nanu nzambe azala conscient atika makambo nyonso to mabe azosala délivrance na ye peut-être ekokute vi mobimba mutu alelaka kaka tomona yango eza na basi mosusu asa atika makambo mabe asalaka me alelaka kaka atikala na basouffrance moko boye mama balobi conséquence topeyaka yango nzambe akolimbisa yo me okotikala na pasi moko boye oyo esilaka yo te ozomona nakobandi deja kosambela ndeni pasi oyo ezolongwa te wi yango wana nde ekotikala vi na ye ekotikala vi na ye akobanda kolala na litoko ti yesu akoya soki mpe nzambe apermettre tolongwa na biso nyonso na se na mabele oyo me akotikala na pasi. Il est temps à stopper ma bêtise à sala. Il est temps à luka nzambe pour diminuer pasi na ye na futur. So qui te azo continuer ka ko ekimile pasi na ye na futur. Azo continuer ko ekimile pasi na ye na futur. Azo na ba délivrance belé faleka. Il faleka. Azo mwana mwasi moko très méchante. Très méchante, très mauvaise. Très mauvaise. Na ba maison na ye wana batindaka ye wana aza muta maison tala ka soki likambo ngindi na kombo na ye na communauté botala ye abungaka abungi tango komona likambo wana et diminuer après ye abando sa ba live voilà on comprend wana abungaka tala makambo uti ko lekawa abungi azosala live te abimite azotindaka ba mbolombolo na yende bazobima baolo ba ye moko abungi. Mais elle moko ayaki ko bima, ayaki ko paraître. Abani osala ba live. OK bana c'est très dangereux ça sorcière. Ya makasi. Sorcière. Mais ye moko ça conscient makambo asalaka. Ayebi yango très bien de A à Z.
Oui, ayebi. Ayebi yango de A à Z. Mais so ba mama o bazala mitema malamu tokoki pe ko sambela pona ye banzela wana akoti a renoncer yango atika yango parce que aza mwana nzambe aza ekela mwa nzambe aza ekela mwa nzambe mais ye moko lokola azomona aganyaka mbongo kuna nzela akoti azomona yango sukali mafuta nzoi na munoko nde eza pasi po atika mais ekokute cher. Merci Raissa. Merci beaucoup maman. Mama, ebongo siko ndenge zawana. Na babiloko nyonso yazosala na ndeti na minute oyo. Elvino na Evi baza ba cousin. Siko ndenge ya bimina Elvino bimina na Evi. Omoni bato bazaka bato baza spirituel na milimo mabeneti mwana mwasa na to olobela. Pana ye eza nango normal. Yeah, pana ye eza normal. Wana kute senga biloko wana ezaka ematisaka ba pouvoir. Ematisaka ba pouvoir. Pana ye eza nango normal. Azomona na ye gravité nango te parce que aza mutu oyo ya molili. Aza mutu molili. Pana biso ne to mona ngo eza mabe eza grave mais pana bango na monde wana eza biloko elekaka. Yo moko Olanda déjà ba témoignage que noko na biso abima na mwana tata mwasi na biso abenda kaka ba pouvoir moko boye ya bondoki ya butu biloko wana eza biloko satana linga mingi eza biloko satana linga mingi ya so mona ne yango mabete mais tozaka ka oyo kosukela bango mabe osukela bango mabe ngana landa Elvino basera banaye koteya na TikTok namoni mobali moko ya pembe ya kitoko oteya na mama koteya angana yebeli na makamba koteya tanga koti azoteya azoloba makambo moko pe ezanga mutuna makolo na bi na vana na onalanda mwa mbalo na landi na yoki sainte soit zo bisaka bi oyo aza aventurier na sala nini na sabona pa na ye pona na continuer koyeba ba dégâts ni na kosala parce que nga sainte soit bisanga a osala ba dégâts ebele ndenga banaye koteya ona na ninga ekutu na benga ye na yebisa yeke na makamu sainte soit talisa inga jour abanda koteya na tali kaka ndenga azoteya na ndenga avandeli na bi garçon azala besoin nzamba solo c'était un aventurier nde na ye komona ye akoti na ba scandale ba mbolina ya banini nga bia mbala moko na désabonné mbala moko nga na yebele na makambo oteya na ba TikTok na ba butu ba minuit omona oteya nde naza musala nzambe alobaki ya koutilize nzambe alobaki ya koutilize nga makasi nzambe akosalela nga makasi azobeta masolo bafamille na ye azoteya bato navandika na oseka na kotaki te mpo nalanda bateya ne na bongo na me nayeba ye aza nani c'était un aventurier musu ye wana mpe nzambe akokutana na ye nzambe asala bango ka ngolu asala bango ngolu mpo bazotya mobulu mingi na communauté surtout bato baza na ba France ba Belgique bino bato nde bozo vivre babuzoba wana alive alive boko vanda boy scandale moko ye boy pa bato nyonso distrait na ba distraction wana nde omona diable pa azozwa bana na bino na ba distraction na nzambe diable azopanza mabala na bino na ba distraction na nzambe diable azokota na ba famille na bino. Alors, bon, ça la très attention. Bolandi bango, botiki muke, ceux qui vont continuer en profondeur, bako séduire bino. Bokeba, baza ba séducteur. Et ba séducteur, bazaka ba ote andilo banzambe na ndenga mabete. Bango pe ba séducteur. Baso séduire bazia batu. Donc faut ça la très attention. Communauté eza ko beba, moi na moi so banda nyata makolo na Europe. Europe est comme un ndenge mususu. Europe est comme un ndenge mususu. Eza lokwa mutu akei aningisi penza nzete abanzoi. Ndenge tokoma. Nzamba sa biso grâce abatela bana nayi. Merci maman. Merci la participation, participer kitoko pe nzamba pambola yo. Merci beaucoup maman Raissa. Nalina loba boy maman Raissa. Papa Zéa tozala mutu na téléphone à sali 6 minutes andao de la maman Sisa. Bon moya ba poyo tozala biso na yo ah. Alors ndeko na téléphone. Bonjour. Bonjour Raissa. Bonjour. Bon, bien maman nanga.
Merci Raisa na ndongo fungole biso sija lelo amboli na on. Raisa nga nyonso na benga kapa na yo. Biso toza balibone ya YouTube o bakanga kuna. Omboli na kanga. Na yebi Biso toza balibone o kuna mboli na kanga. Yango nyonso toloba mama Raisa yango moko botika ngote. Koso mo botika ngo azozwa mapeka bazo confirmer kaka ke mwana na ata ya yi. Batebele bayebi ke mwana na zambu mama Raisa. Mwasi o ya kota. O pena bota akotala mboli na pena. Soka kamati filtre tondi sina mwana wana na zo bima pebe. So bato le filtre ki maki ba mona ke lo ya evi na mwana wana. Na ebisio. Na ebisio. Tenti o ya chaka na filtre mwana na yango za na mwana wana. Na ebisio. Na yebite ba mama oyo bazo ko finga kabino pamba mwana rezo na bino bazo ko finga kabino bakati boza ba jaloux na ye aza pene lokote garage kuna. Na ebisio. Mama Raisa so ayeko akamate film ya liboso ko tuna to sidisite amemeli bino so film na mibale. Ayesu sunaza na zeli. Tala nga kutu ko mama Raisa. N na kutala ko limate ke mbole na za na zeli. Na ba film to landa bino na YouTube. Bavanti wa mwana wazo mema wana. Biso oswa dizazala mapasa. Raisa. Oui mama. Nodi ke kari pena mwana biso ba zengi na yo bambaka sana ye. Iya ili pasa zema mapasa. Ayebi yango. Atu na biso to bota ba mapasa. Soko ko kutambo ba matambo oya wana. Biza komeso na soki 8 mois. Ba mapasa pe ba koma ka 8 mois te. Soki 9 mois. Donc pose le mot à permettre à Bimala. Oui maman. Raisa soko kiti na tongo zemi suko komitala zemi ya 7 mois. Nega batikelinga na kiti place wana. Na komataka na kozela ki papa bango koya na matina butu asimbi na loboko na bati o mata d'escalier. Wow. Osuba kutu na zaka deja na cantine na nga na subila na se wana soko ayi romo la bimisa ngo na garde soko ayi amatia te bwaka asukoli na javel ale atongo na libanda lobita na okita na se tala mboli na komona biso batempi na yo te yo za na zema mapasa yo oni bunko o zema ba mapasa za nango dongo kama tasusu de mandala lobaki mama na mi aza na zeme dongo sala buzoba nango bandela ngo susu yaya liso likola biso za na zeme okito mata zeme wana exacte oza na masque oya zeme te mama ozo mona pena ke zema ba mapasa emo makole vimba makole komi kile ni kumona pena soko vandi mara italimisa ovandi na kiti fo panza makole po vanda bien olibumwa kita ozo mwa libumwa sango ta na kiti opanzi makole sangi pena libumwa ta na kiti yo ngoli na yo za na zema mapasa yo tesi mwa ozo tambula pe soki 8 mois soki 9 mois na hivi te so bana msuba ko kaka ba 9 mois ni o yanga tino ba bota na ngoli Esa mtu majeni oto sali kawana. Raisa oyo ake kuna pa soki pa soki Elvino. Elvino yeli kopi oyo nani evi ayelaki. Nani kopi ya buzoba. Oui, les a les mêmes copies. Non, aye oyo kopi oyo evi ayelaki Elvino ka yelango aya kokosa batiseba Molina, yo za na zemi yo elondwana ezo mona leza zemi alo ite Raisa eni nonga omemaka biso zemi zake ngai ezala ta miya bato oyo ebana ngo yo moko makambo eleka na YouTube ba mama o bazalaki wapi ba mama o bandimaka te mwana wana za Molina bazalaki wapi bisio mama azo sala kuna vaga mujaki na mabele lokola pigeon kuna ale azo bongisa ba valise nzamba frappe caméra e baluki bamoninga nena mona Molina na zeli tala mona YouTube na oto zanga ngano na tala mona YouTube na ba mama o bande make mwana na zaka Karine na yibite ba mama wana babota to yeba wapi mama so babota to babota mama Raisa yaya mwana wana zaka mwana na ete Karine na memizeni na vie na ete omoni na vie ya tambola kina kisasa alingaki azala likola ba conséquences nzamba futie yango wana Charlotte aya komemela bato na ba prière ne ya lokuta oyebi bien mwana na paka mwana ba
Charles ayebi mwana ba Charles ayebi Kevin eza tanaka muzoba oya aye ko balkona nini azokoka te kosala makasi alukata pays musuka kenda bwaka ngunda bwaka mukanda ayebi kaka basenzi na ye bambua bakotela ye mbongo akesala matalana na restaurant azolia chips na hamburger Nini piti ba mama o bazondima pena ze mama pasa oyo kazi na zana ngape ngaisa nga modèle na mema ze ba mama pasa na evangeliki na 7 mois ya ba maladi owa mais mami otiki pe moi sino obozaki ne pendant des années pour na olanda moi si mususu laisse-moi te dire aux âges gigolo pour preuve ne même esika bo bando va na Rachel ezaki ndaka Rachel ezaki ndako na yote donc ça prouve que ozana mutu aux âges gigolo olanda no basi na ba intérêt olanda no basi na yebi pété basi on bazo olanda elvino pour na intérêt pour so to bi kitoko ezape na mibali baleki elvino na kitoko bazin ezape na bateau peut baleki elvino bazin donc elvino pas soukicité donc c'est regrettable pour la bande na bisa basi faut zakamaye Rachel et si vous avez ceux qui ont live na biso ya maman Raissa soko yoka ma sœur soit forte. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Na koloba subo pour la famille à 6 fois maman. Tu yebi que Rachel azan de kuna bino nde mutu bo soutenir ye makasi. Ata la Chine ezolo ba ke o ba kobimisa ba voice nenga teka atonga bino. Biso nyonso na vite tongana. Ngaku na tongana mwasi nanga. Au moins nazana bana mena otonga mama bango mama bino peut-être mutune sala bien te bongo siko soki bango bazaka ba camarade ngande nazabe na tonga ka mwasi nanga muko mususu nakuta mwasi nanga zo tonga na bandeko na ye donc c'est normal ça se fait eloka sikezati oui, famille à 6 fois maman en tout cas bozala na solidarité bo soutenir Rachel parce que hier na landa qui grand frère ya 6 fois maman Fabrice amataki na live à Joujou azala qui un peu monté. Donc c'est comme si bango Elvino bazolinga na bakari bazolinga ki bango ba délaisser Rachel non bako ko délaisser Rachel te pour Rachel aza camarade ya Fabrice akotika Rachel te pour Rachel aza camarade ba leki na ye donc aza ko la sœur na ye pour na kata ba mboka oyo ya bikilo tozali soki to ko luka to kutena muto makile tutani to koma lokola bandeko. Et pourquoi ce que vous voulez atika to abua ki sabatu nyonso abua ki sa Rachel tandis que bino mbosali Rachel babe Karine tôt ou tard tu vas payer hein? Tôt ou tard tu vas payer na mutemo yoza na mabe ozo kilenda ndako ya mutu ozo oyebi ke neza be na vivre na mubala mutu pe alobe loko mona live mukomsu na tourner papa Elvino akoma air nini na sa mutema nazo seka e pona yebi ke Elvino ozelanga na hôtel. Karine, toi tu crois que ma bolé ozo kanisa ko gagner quitter au gagner quitter donc eza penza ma plein pour na yo parce que si tu appelles que tu es une grande dame au commune niveau ya kolinga mwana muke ndenge nini so to calculer na âge o ya zana na yo donc soko bota ki avant tu pourrais aussi avoir mwana âge wana oui moi âge Elvino na yo pene balobaka ndenge balobaka to yebite ko kweya siko na ndenge okweyaka wana soki penza osepeli osala mutu lokola yo na ndenge mabete fallait que ozala penza na bosembo moko nzamba yo kilo mawa parce que kokwe eza malade moko grave eza malade moko grave eza malade moko facile pour koza na mutuka okwei okotangwa na nzela na katikati ya prince so ipe koya okwei siko za mutu ya ndenge wana ozala na mutema mabe ya ndenge ni pe ba musu basala kata azwine mwasi mususu mazaka na mwasi ne ndako mais yo tango olikama pe yebani du coup directement au sunduli mwasi no ndako okomi kotinda parce que to totali bien mutu na likambo na internet eza Karine Rachel atikala ko yela likambo yene mtaki ko laksa batu ba comprendre que azui petit poussin na yemoko boyki aza pédiatre akomi ko vivre na mwana moya mukie mais mukolo Rachel ayaki ko revendiquer yo komi ko baba tika ko finga ba parents ya Rachel ba finga ma ba parents ya Rachel ba finga ma mboka joie bango atia bango na ba statut papa ya Rachel maman ya Rachel na leki ya Rachel tandis que écoute on dit ba na yebiso na bosanité Rachel on dit ba parents ne baza ya kokufa mais ya yo loka ba touchaki ya yo baza spécial ko leka ba papa nyonso okomi ko ba tika ko finga ba parents ba non Elvino zala mubali zala na mayele zala na muto penza do mubali penza zo raisonner parce que un vrai homme wa raisonner non homme wa za galant makambo Karine o sala ko sala ngote même si boza mwasi na mbali ya solo wi wana to yebi azana zemino soit disant ou pas okora ko permettre te aya ko finga Rachel parce que bino muto yene mutaboto Rachel mobile bokoya ko garder ka silence na bino bo vandi na bino na kwa na bino Rachel pe na kwa na yi Rachel bomo nango eza facile mutayaka na ndako na yo mubali na bo sali ba ne bele pe avanda ka pa na yo
fallait que tu yo bengana ndenge ça la ki basa poto ba bengana mibala mais mobala a monté maman na coup c'est regrettable na muto pa ya kana ndako Rachel kumisa nzambe likambo yebana ki avant soki te okura pe kokufa donc parce que on banda vivre penza ozo banda ko vivre penza na ba démon mibale en personne ozaki pe na deux démons en personne ya liboso Elvino ya mibale mabolin donc bazaki pe ba démon en personne donc ba démon penza en personne donc Dieu t'a fait grâce ya ko découvrir likambwana très tôt pe okabwa ina bango donc kumisela nzambe au moins a été que la père de l'autre côté vieux zamula liboso nzamba ko telo pe mobile mususu ozo comprendre donc kumisela on penza nzambe parce que kaka ndongo za nanda ko na olambi pe akota pe biloko atelo poison lo kufiyo na bana après bakoloba bakangi pe ba innocent tandis que za na mutu moko asala ki makambo wana zali c'est bon maman la tikeli na ndo kwa matima lobanga na zana na panel na kangi micro. Merci papa. Allô, bonsoir. Bonjour maman Raissa. Bonjour maman. Nalingaki na loba boye. Pona nde bolobaka nani Elvino aza cousin ya Elvino. Je pense que ponanga ndenge Elvino alobaka ezali nde ka babenga na ka cousin ya cousin. Omoni, je ne suis pas sûr que ezala ndenga famille. Ndenga na comprendre. Maman na ko cousin te tant que tozana lien te. Kasi oyebi ndenge zakati oka cousin biso to benga abandibu ba cousin mais baza ba cousin na biso te. Moi je pense que c'est ça. Deuxièmement na ngana loba bon loba na maman so silisi aponga na répondre pour moi na OK, merci beaucoup. Deuxièmement na ngana loba boye nani Rachel ba fille ne surtout bazalaka tout autour ya moi swana ngana ebité ba yebi bien réputation ya mutu même na ki camarade des aka soko yebi ke camarade na zaka ba kimaka ndenge nini bango ba kimaka te abendaka bango atata lobi ka zaka so na misala so ni abendaka bango na ndenga misala so pende nini seke basambelaka bien te ye Rachel na niveau ya zalaki déjà za na mobile no ya mundele aozwa en charge comment ko okende landa so moi mobile so pour na ba choko mutu apesa ko eloko te yo bebisa libala na yo en plus mutu ngo mais maman esimba kitena mobile ya mundele ngo bakabana parce que so ezaki ke bere ko simba